Ça va bien, man. Donc, c'est vraiment la polo dans le temps. Dans la polo, dans la polo. Donc, la République est commis à Bino. La République est commis à Bino. Non, c'est pas normal. Ça, c'est votre travail. Et c'est moi qui au motema pour na yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission ezui na yango bande ko balandi émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwa mibino petika ete kimi ya nzombe tata eingela o mabota mabino toko fungola basango ya mokolo malelo na liwa ya bato bayike oyo bakufaki bongo na concert ya frère Mike po bato bayike bazali bongo komondi mate ete bato bayike bakufi bazali kopesa bongo tango ya bato lolenge elongo banite tokolobela lisusu makambo ya bayi mapinga ya République démocratique du Congo lolenge kani ba ko botolaka bandako ya bato oyo ezali bongo ya bangote tokolobela lisusu est ya République démocratique na biso bandeko na ngai pasi pe mawa penza ekufaki mokolo malobi ebele pe tokolobela manso mazali koleka na République démocratique du Congo o maso batikali bokolanda yango na bulayi po basango le lenga tolobarake awa tolobaka na biso vérité pour être cette chaîne ya libération ndeto senga kana bino bo s'abonner massivement bo partager l'émission bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime nzambe akozanga kate kopambola tout et chacun pour ezali le lenga ko bundela République démocratique du Congo na yango tozali bongo komo senga penza matondo na équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na biso na konyondo la biso na États-Unis d'Amérique pourquoi pas yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Clovis Tamutunga et puis les grands professeurs Achille Mavena Molonga na Mireille Mavena vraiment biso banso toyebi ete tozali bongo na sango na mawa oyo penza ni komela ki biso mwana ya molandi monene penza yo se ya de la presse na kombo ya Claude Moke o autaki bongo ko bokufa vraiment sango wana ya mawa ekomela pe bayebani na ye pe bandeko na ye po ete lelo veye kozala pe mokolo malobi nde bakokele kotika nzoto ya moweyi na bisika oyo ya ye ya seko nzambe vraiment azala bongo na bato banso matanga ezali bongo na bikapi bisiko bakosala veye pe bakokele kokunda plutôt tokoyebisa na bino vraiment de Bruno mon mère na Autriche tika nzambe apambola bino ba mama missionnaire na plus rondé na mboka nita babe il faut que moto pe bakoka lumba nzambe aleka yo akidiba Libe metwa eza tala bazo ya seko ya donc plein à morgue, plein à stade, plein à morgue. Plein à stade, plein à morgue. Oh, Zablora Maïmouna. Donc, bakufi na guerre est. Hein? Olobi? Plein à morgue, plein à stade. Plein à morgue, plein à stade. Ah, ben là, il bébé, ça tout bazar. Ah, il va. C'est ça tout bazar. Hello, à la moto, bébé. Là, maman, moukou.
C'est que l'État doit faire annuler ces concerts tout de suite. Ministre intérieur. La puissance de l'État, on annule Babi 51 est déjà plein. Ambulance Moussou est été déposé. Donc plein dans le stade, plein dans le mort. Donc c'est héroïne na mort ya vijana. Correction na batu mususu kwa Congolais bolinga bokufa na sentiment bo. OK. Chose alaki ke kotiele mapona mboka. OK. Kale sira pas sira mutalinga bimazati. OK. Mais comme si to komo kufa na sentiment bo ndé bien. OK. Bako batika ba se congé. Bako do sala bien. Et ça dit total combien de morts? Ah papa. Avec les 12 déjà. Ah papa, basé belé kuna. Ya bona. Bandeko balandi bakor ezali bongo na bisika publique mon ami avec nous na Autriche na mboka ya Luc Makanaki prisonnier de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bandeko langaye, nous voulons dire tout ce que les gens disent tout bas. Tout de nos sakaba ya sanité, tout ça là vraiment la promo en tout est. Tous les cas ko ba pour na bandeko la biso ba yeba lolenge ndeko moko lobaki na ngalo bima mo océan. Na lingi penza osembo elanga likambo oyo ya banzete na kati yanga ya Edene. Banzete zalaki boni poete la landaki ya mpela malamu te. Matondo mingi ndeko na ngai tolobaki tokozongisa émission oyo tokolobela mingi kuna kaka bonzambe émission oyo tokoyeba ndenge nini kinzambi ezalaka tokoyeba ndenge nini bato esengeli basambela tokoyeba lolenge nini bato esengeli bayeba oyo bango bazali komosala pamba te ndeko na ngai ntango ozosala likambo oyo oyebi te ozali mokufi ata kozali kobika na bomoi na kati elanga banzete ezalaki bongo minei banzete wana manei ezalaki boni ezalaki moko oyo ya bomoi ezalaki bongo na katikati kasi misato nde mezingaki nzete moko ezalaki kitoko mpona kolia nzete moko ezalaki kitoko mpona kotala mpe nzete mosusu ezalaki nzete ya koyeba mabe na malamu mpe nzete oyo ya bomoi yango ezalaki bongo na katikati yango na banzi na yanoli yo soko za pela motangi ya bibili okotanga yango la kati elanga ya ndele tozaki bongo na banzete manei banzete manei wana ezalaki moko ezalaki kitoko mpona kolia oyo balanga nzembo basalelaka moko ezalaki kitoko mpona kotala moko ezalaki nzete ya boyebi malamu na mabe moko ezalaki nzete ya bomoi yango moni ete ata kotango Adamu na Eva baliaki moma ya nzete wana po ete bakoma koyebela malamu na mabe bapekesaki bango balobi to empêcher bango balia lisusu nzete ya bomoi te po ete soki basimbi nzete ya bomoi bakokufa bakobeba mpona libela yango moni ete bampeshaki bango po ete basimba lisusu nzete mosusu te yango nomoni tolobaki ete likambo ya bafali epupa bazali bongo basomoki te bazwi kaka nzete moko kati lelanga ya ladene kasi pratiko na bango nde ezali bongo komomema bango po bakende misusu kosimba bakisi misusu kosala makambo ya lolenge na lolenge nzengele meke balanga nzembo oyo tobengaka bango ta mosusu ba frère ba koyemba likambo ya zali ya nzambe to pe ba pasteur chantre ba pasteur frère ba pasteur wana bango pe bakoma kosimba ba mpungu lolenge moko la ba musicien pona nini Dieu mal compris ok nzamba salaka
alobi oye monani ezali komonana ezali bongo kai nzambe kasi bango lokola bakendaka koluka te oyo bizangi komonana po ete bayeba bolamu ya nzambe tala likambo nature ezali bongo komokanga bango mpona précipitation yango tolobaki émission quel est le nom de Jésus ekozala wana po ete toyeba ndenge nini tokobenganaka bademona na kombo na Yesu kombo ya Yesu yango nde nini oyo ebenganaka bademona po alobaki vous chasserez les démons par mon nom siko no wana nde bato bayebaka te yango moni bademona bakimaka te yango moni ozobengana demona yo moko oza demona démon au nom de Jésus mpesa koma démon ngungi démon nini démon et puis tout ça pourquoi cause pouvoir te likolo ya ba démon parce que lobaki tout pouvoir vous a été donné de dominer sur les scorpions sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi rien ne peut vous nuire mais jusqu'au preuve du contraire to benga na ba démon te pour par son nom wana nde bato ba yebaka te non wana bato ba yebaka te au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais des mots au nom de Jésus, des mots des mots vous chasserez les démons par mon nom. Quel est le nom de Jésus? Oye sengeli ba démon bakima. Tala likambo to ko ba lango yango mona ta ba maiki ba yebi no wana te. Yango moni ba mo basali ba démon na. Bazo ke lokota la ba maison parce que soko yebi no wana ndekolanga ba démon ba koposa na pembe na ote. Okolonga ka bango pambate kombo wana pour lo balanza bezali oui et amen. Mais pourquoi to bengana ka ba démon yango ba démon basila kate. Boni ba ensemble ezali belé la kati République démocratique du Congo. Mais ba démon na ba ko konza biso. Cela veut dire nom de Jésus et yebani na bote na kati bato basambela ka. Alors siko il faut baluka no wana po ya mone ko bengana ba démon na banzela l'équipe ete ndeko mutuna na ona banzo yoki inayonoli pe bandeko mususu ezali pasi pe mawa tikino lelo solution e kozwa mate bamba te mona moka Mike Kalambai bakokanga ete mona mboka Mike Kalambai akosamba pe bakofutila emisolo to pe bakofuta ba famille mingi te pe bato bayike pe soki bazwe chance te bakomona bango te biloko la bango pe babungisa ke kozonga te pona nini po ete congolais ali moto la mato mangongi pona nini po ete congolais ali moto la bolema pona nini pamba te congolais alingi ayeba koleka bato bayebi toyebisaka na bango ete tozali na tango oyo tobundela ekolo ya biso tozali na tango oyo tolongwa na nsima ya bapasteur tolongwa na nsima bayi politiko tolongwa nsima bayi eklezia oyo ezali baboutique magablo baeklezia oyo nyonso bosali bomoni wana okomona pasteur lolenge nini ayaka pasteur azalaka kaka moto abotamaka la famille ya pasi pasteur azalaka kaka soki aza la famille ya bozwi babengana ye pasteur azalaka kaka lala le libanda pasteur azalaka kaka lala la bacarton pasteur azalaka kaka leka makambo moko oyo ezalaka te de histoire à pasteur bango nyonso ndire bayokala bazalaka la histoire moko donc non tomona pasteur ta botami na vie ya bien nzambe azwi na vie ya bien akei pasaili mosala ya nzambe donc epala bango histoire ezaka moko oui nzela ya nzambe eza nzela ya banzumbe mais yaya nanga ressemblance à la histoire na bango wala kam saranga et puis so bakomba pasteur on dirait bango so bakoma na voix moko et puis botu lo ka bango te shondolo ko shinda bara shondolo ko ba balo bakanini ba mifinga ka batula kati nyara bose ezala kanini biloko bango balobaka bande kolanga oui ala ngezali mettons ba petolo balobaka la mutolo so kaka la monoko ya lo côté mboka na ye balobi na lo côté monoko wana te ya bango ya lo côté tinga lo mongo bona ko yoka na lo mongo moluba ko yoka na kiluba to chiluba mo swahili ko yoka na swahili mo kongo ko yoka na kikongo mais bango tango balobaka na te interprète azalaka te toti kananu ko pesa ka bango maboko ebele bazo tanga kabiso la bitang bayaka na poto évangile bateka bateya kabiso la kishasa yango pe bateya kabilo la poto tang bayaka na poto évangile changeaka parce que bayebi ke la poto nyonso ezali soko kuti bango bakosa ka ba africain et puis ba africain ngo zaka ba congolais la biso bakosa bilo bakanga yo vino yo bongaka te yo na poto zo ka salaire na vino yo zo lukelo bonga de bazo yaka ko sakana na baje d'esprit tala na lingina likale loko mona meka ko pesa bino exercice mutaki na ndako nganga bande ko bola ndango za chaîne de libération ba mama na ngai ba mama ya moto mojali mozima mita assalamu alaikum na mama jawa pela ba bizima na nganyo so wana South Africa na mboka ya Gilo mpenga na mwende ya Bokoti ba mama assalamu alaikum
nzamba za na biso nyonso batela biso na mboka ya nana lupenga gipe merveille kitoko papa mapasa papa la mama bande kolanga okei koluka kisi panganga nganga pesi yo libanga moko alobi libanga oyo ko protéger yo jusqu'à le number 1 océan de la presse bolanda ngamba la papa Michael na mama Celestine alobi libanga oyo ko batela yo mama langa dolo na Suisse libanga oyo ko batela yo ozwi libanga okena mona ndako alobi bomba yango bisika mutamona te soki mutamoni ozwi liboma tala ndenge muto na saka ino kaka dès le début mais yo comprendre te ka saka ino za jeu d'esprit alobi libanga ekobatela yo mais bomba yango bisika bato bakoyeba te soki mutamoni ozwi liboma siko kaka olole poser question mais siko nanga la libanga na batela libanga mutu tellement za floué na jeu d'esprit na mutazu yo comprendre te alobi libanga ndi ezo protéger yo landanga malamu ne ba kosa kabino abi libanga ezo protéger yo mais libanga o bomba yango bisika mutamona te abale ko sakana o mukoloka mutakomona ngo zwi liboma siko na yo na libanga na ko batela mutu poser question bala moko wala ba faux lecteur la bible ba kosa kabino kaka bato na bolema yango emission ekolongola bino na bolema comment mutelo bino libanga ezo batela yo mais na sima nango keloko bomba bisika mutamona te soki mutaboni ozwi libo siko na yo na libanga na batela mutu libanga toyo akosi yo bongo pour comprendre papa okela ngo ochela sambetu opesi mwasi bana mobeko bakombaka la sete siko na yo na libanga na komo batela muninga okei mosala bakomboli na mwasi abosalaki mbala moko tellement akosaki yo automatiquement eloko wana ekoti deja na kati ya molimo na yo ekangi elimo na yo ozwi liboma yo moko mikomi liboma ye kutu te libanga te parce que libanga eza na force te eza na puissance te puissance ezalaka ya maloba oyo ya lobi na yo tango deja yo accepter yango obandaki deya liboma mokolo wana po ondimaki lokuta na ye tango sikoyo ya kei bakomboli yo mbala moko kuna nana simbi la chambre nana simbi la chambre nana simbi la chambre bolimbisi nana koti la chambre yo moko bali ko mikata bilamba omisali liboma po psychologie na yo esebe baki ndeko tande basaka la bino mais soko se alobi pesa embongo wana alobi na o maloba yo lobi te o se azoloba ya lokuta oko se amemelo maloba ya solo ndeko langa bobi makati na bango bazana nguya te ndeko langa bazaka na lokuta banzembo bazoyembezali ndenge moko la banzembo ya fali bazokota studio moko la bafali pupa na bafere bazali ko bimisa banzembo ndenge moko epreuve ni baobeta basebe ndenge moko bazako bina ndenge moko tala badansa mai kalambai oteli badansa fali bokese nango ezapi tala bakore la bango basalaka tala biloko la bango basalaka bango so bakoma bela ba clip ebele kala biso toyebaka nzembo ya nzambe ezali nzembo ya matanga ezalaka bongo soki olingi oyo ka souci nango pe na énergie nango tango bazo bimisa yango loa sangwa mbote lo simba sangwa mbote ye avanga ko watata anuweka mvuya wetambula nazalaki na kati ya masumu nasengaki epai na yo Yesu andimaki kosenga nanga pe alongolinga na masumu tika pe nakumbisa ye na maso ya saleli ngai alakisi bolingo na ye pai nanga tala banzembo wane bade ko ramene mutu me ya lelo ozoka animation bazako kotisa yo na kati animation mais soko oki nzembo ya kala ya frère mente ozali koyoka parole ezoya pe ezali kobongola yo tango ozoyoka nzembo ezolelisa yo nzembo wana ezobongolisa motema na yo me ya lelo bakotisi bino mwa kindoki moko boye na kati ole komika animation na animation lokola werason yoka biloko wana donc bazoyebaka il faut tosakana na esprit ya bato oyo po bozala nanu bloqué spirituellement po bozala nanu bloqué oyo bakofungola bino te. Donc les gens de l'église, les pasteurs de toutes les églises au bozomona lelo baza na kati ya COP
pour distraire la République démocratique du Congo, pour le peuple Congo va fumba mami souté. Parce que balobi ni loba ya nzambe ezo ya pona ko kangola mutu. Li loba ya nzambe za ya ko pona ko longola mutu la pasi. Li loba ya nzambe ezo ya po mutu abika. Alors comment li loba nzambe za na Congo mais ba congolais bozo bikate. Comment li loba ya nzambe za na kati ya Congo lumière moko songolo mais vous vivez dans les ténèbres. Quelle parole Ndekolangai. La parole libère. Mais est-ce que nous sommes libres? Biso tokelaka ba église. Biso tokelaka ko sambela nzambe. Est-ce que toza libre Bandekolanga? Regardez notre pays. T'as la nzinga nzinga na yo, t'as la vie na yo ya yo chrétienne. T'as la vie na yo croyant. Ok, la Bible nous dit si tu crois seulement, okoloba la montagne yo elongwa ngombe ko, si tu crois. Hein? Tango zaka croyant, obandi komona biloko mususu, combien plus fort comme chrétien? Combien plus fort quand comme chrétien parce que la chrétienté c'est revêtir Christ comme Seigneur et Sauveur. Les choses anciennes sont passées et tout c'est devenu nouvelle. Bon, yebi sanga siko yo moto ya sika. Wapi sika na yo? Talande Congo ezobika. Congo étouffé par l'église. Congo étouffé na côté à chaque tongo. Mais changement moko ezalité. Ndekolangai. Mboka o ezana bonzambe. Mboka wane faut vivre makamususu. Ba gouvernorat oyo. Bato bazo bimalelo bakoumela te na lokuta la bango parce que ma belé wane eza ya bonzambe. Ma belé wana eza ya bonzambe Ndekolangai. Ma belé wana eza ya bonzambe. Koma biso awa. Na biso soko tamboli okuta beglise ezobeta tout il faut zakala instrument. Beglise leke to banda ko sambela kaleza akite. Lelo nyoso comme un instrument. Lelo nyoso linga zalaka à la page. Qui s'est commis? Lokuta est commis. Makamba mabe commis. La femme samaritaine, elle a écouté la kina Yesu. Elle comprenait qui était. Parce que Yesu a l'obéla qui est vérité. Excuse. Alors, elle a dit, elle a 5 mibali. Et 6e mois, elle a dit, ça veut dire que Jésus a zappé à yote. Tant que elle a dit, elle a écouté la moutoumoko, elle a dit, la vérité. Mais là, comment on a s'appelé le passage, Yesu a dit, si tu savais les dons de Dieu, pour y avoir qui Yesu na Jacob, pour y avoir à Jacob. Alors, si tu savais les dons de Dieu, on a kolobala ngai na pesa yo mai. Pena ngai na pesa yo mai, source d'eau vive o ekaukakate. Bande kolanga mai ni bilo bomelaka ya puis à Jacob. To boza la source o ekaukakate, d'eau vive. Pour puis à Jacob ezaka la saison o kauka. Mais Yesu yaka ukakate. Nzambe nini obino bozo servir na République démocratique du Congo. Nzambe nini obino bolandaka na Congo. Dieu mal compris. Nzambo ba catholique ba memena ka biso ba missionnaire ba bomela mama ki mpavita. O ba kotaka kala kati la bilo po trahir ndeko la bino. O azaki na makasi pe nguya ko bundela bilo bitumba. Nzambe o ayaki po boteka mvuluzi. Nzambe oyo boteka naka, nzambe ya ba poison, nzambe ya ba succès à ko recourir na mokili. Nzambe nini wala. Bande kolanga ina leki le sika wana po ifalaki na manyola yango lokola toka na minute 15. Tokende kotala maye oyo batu ya mapinga bazali kosala bande kola bango ba civil. Saba bilamana. Do seba mona na polo na yo otambo. Tala polo moni. Donc République est commis à Bino. Responsable. La République est commis à Bino. Non, c'est pas normal. Ça, c'est votre travail.